97. On a combien d'années? Depuis 97. 7e bagarre, c'est l'émission. 7e bagarre, en année 2000. Sur la 7e bagarre, c'est en 97. Dans le moment où maman Belvi, elle est bien, elle doit tourner dans le film. Les autres, maman Belvi, elle a tourné. Elle doit continuer à faire ça. Mais dans la façon où on peut soutenir, il y a consommer les produits. Où est-ce qu'il y a Belvi TV, où est-ce qu'il y a Candista, où il y a vraiment au mariage civil. Pour consommer. On a le botala ité, bozong ali susu kotala, bozong ali susu kotala, bokende kotala plutôt. Ba botali bozong ali susu kotala. La ligne espace à 24 fois 100 ans. Après, il était quand même noir blanc. Quand tu comprends que Banda va Thérèse. Mais si quoi yo? Thérèse expérience. Il y a bani en couleur. Il y a en couleur. Il y a la noire et blanc. Non, pas le bébé. Il y a une expérience dans mon salon. Après, on a la raga plus tatukalom. C'est la bani la tatukalom, papa lobé. La chaîne. La chaîne. 2-3 personnes vont dans la chaîne. Donc, ben va avec ma mouille ça. C'est raté. Concurrence moi ben l'OM ça c'est normal. Si la tango aye, na début ma mouille ça raté. Donc SB. Si la yo tourner pas Belleville. OK. Ben pas une tourner pas si. Tango quoi ba bimisi ba bakouk. Zo ba bolingo wana. De le zaté. De le zaté. Oya ndako nani? Mutu no lutongo luko ya ndako na ye moko mutu ngo zo banga. E o mutu ayo créer ba problème té. Malgré ma baisse à l'époque mais bolingo za makasi. Bolingo za makasi. Oko ko sa ndeko no ma bété bolingo za makasi. Ba 2 missions, la 3 missions, on entend la 6 là. Na PC mote ndé onanga. Si là lo ba la émission na yi. Ben va a pousser pour la chaîne. Ben va PC ba conseil. Belleville apparaît na chaîne na yi pa na yi. C'est si la pa na yi Belleville, si le va marraine ya chaîne na yi. Papa Flavien, ba ngomba to matisa na salongwa. Non, il va ok, ba ngomba na salongwa ba prière. Chaque vendredi tu as une veille. Thérèse Azog, ça va groupe chrétien, nous sommes tous soni. Soni ma case. Quand on a la groupe évangélique, quand on est dans le Sinac, on est dans les bons samaritains. La passée de la foi. La honte. Moi, quand on est dans la groupe évangélique, on est dans chrétien. Pour ça, le groupe, il y a ça dans le groupe, il y a des chrétiens. Parce que moi, quand on a bino, Azoyo qui ça, bino soni. Dans le théâtre parce que mutu oyo soutenir en tant que communicateur naie comme on les a cité que yende mutu abomi théâtre au même temps qui au mutu abomi théâtre belle vie to moni moi no amkio dati aleki na télé pour dire que mutu abomi théâtre on les a mama ya belle vie Thérèse belle vie abomi théâtre au kuna les cas belle vie abomi théâtre parce que yo na expérience tout ça là on a ndeko to mona lelo si vous que non na nyanga abomi théâtre yo la ki mo tema mabe Ali ngaka batanga comme on est ici là comme on est dans la souté on m'a sous miniature si le homme de la miniature ndanga miniature yom to linga miniature batonga na miniature mama la miniature c'est bon lobe la yote c'est aux artistes c'est aux stars et ça dépend de l'éducation bateau alors nana ngo yebité na bakouk bateau tout ba soutenir sida bazana éducation ya se ya kosakana te na bien côté pour bango tout ba fingaka dada mal ko bana bata poto bata frère sir ti ya kitsa sawa baza mal éduqué et matanga yibu ba manda ko fait bodo na trop na yibu ah oui abetela ko pe que no asenga ki ici la aide pour la maman na azo pour la mort pas de sa voice abenga Thérèse abina yelo belanga pasi la moi loko baby mi sa voice bébé la biso hein RK Mutsanga etinga personne na mutu nanga RK Mutsanga ba to batela bébé RK Mutsanga bébé la biso c'est ça à Barcelone ayiko mu wa muchopi go ndeni mucho ba to bota ça va sortie médiatique il y a ba comme net c'est pas bien net comme net là par-ci par-là comme net zo zo phase net en tout à face. Et tout à face. Oh, net en tout à face. On va sortie médiatique. To vandi to mona ka makambo ebimela biso. Thérèse alobi na voice na ça na problème na Belgique. Naza problème na binote ibutu. Ibutu yo so la l'action da mobali nanga po ibutu tanga komba chaper na kati.
il peut être mutakala okada li solo à Thérèse na chapelet ya bolingo ya mwasi na mbali ngabe no ya nomoni ibutu ba discuter na ibutu na ba voice tout ça pe la mona ipeto bisaki var vidéo ne rondi mala patona ayaka parce que pas comprendre que non surtout Thérèse aloba la TV ezara lokuta naza pom na bino te na pom na belle non ya no likamba pom ya likamba ma belle na no likamba ibutu fa la ksaye mobile wana bazali mikolo ya na fa la exception qui lesbienne à Belleville fa la exception yana faut l'exception qui ndumba ya Belleville yana il faut tangela biso la exception bibali oyo babimba na Belleville yana il faut l'exception nyonso to oyo yebi ya Belleville ngao baboye abaku botelema bola muka babaku toyebi ke Thérèse aza baku toyebi ke yema lobongo aza baku Thérèse aza baku biso za famille bota tolinga tozala boye biso na bino famille bota na baku ngala no la bino na loba famille bota na no la bino tolinga tozala famille bota na baku boye to ba guerre mo loyal bino bo sa promotion ya film biso bo sa promotion film bino bo défendre si là biso to défendre Belleville Thérèse a osanya marambo bola muka baba comment si les kiti comment si les kiti biso dans la maison si là Thérèse a té eh na oboto la bleu pela makambuka boye mais il faut que c'est l'émission oh oui ma vidéo tout bien insulté Belleville tout ça nango Tezali na département archive Tezali Sikofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Voilà. L'actualité n'oblige, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, eh bien bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis là, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga, la dérangeuse, voilà, la fille troublante, la femme du patron, la maman de sec, elle, la chroniqueuse. Eh bien je suis là pour vous donner la joie, la gaieté, surtout passer des très beaux moments ensemble avec vous. Très chers téléspectateurs, voilà, Tokolobela motema mabe na théâtre. Aujourd'hui, réaction ya Thérèse oyo azali mwana oyo auti na sama kolo ya président Caleb na groupe oyo ya Sinarc, cinéma arc-en-ciel, oyo azali groupe oyo bibaki à caractère évangélique. Lelo yo bamate ya nyonso kosambela nyonso caractéristique nyonso oyo bane ko caractériser bato babima na groupe Sinarc wana ekwei na se ekomi bafoué po na Thérèse. Est-ce que la sortie médiatique ya Thérèse po na ye po la bakonzi ya Sinarc azosala bien to azosala mabe oyo ekomi pas c'est pas ya Thérèse ekomi kindoki ekomi motema mabe ekomi koluka koboma batu ekomi koluka batu balanda lokolo ya liwa parce que liwa eza pour la mutu nyonso mais soki mutu moko be azotindika mutu na liwa ezala loko exemple lokola Diana Makila pe ya sonam lokola Suzy Bantu o famille lelo basiliki babi trop c'est trop balingi na bango teke comment wana bango ezalaka sali ba comprendre que Thérèse atikala kozala camarade ya mwana bango te atikala kolinga mwana bango te.
On va essayer un peu tout débattre sur Yango et surtout sur Voice Oyo. Les qui dédié, il y a Thérèse à Solo, Yango na Ibutu, Tomoni kuna Mida Lobby au bijou la reine. Non, les qui pour na Ibutu et propos lobby pour na Belgique, qui a un problème na Belgique. Bah oui la canine. Donc sur la ngona papa Koulut na noko na biso papa Lutumba ya scénariste noko ya famille Libota Prince Luamba tout sur l'amour tout ça pour analyser question pour comprendre place nini likunya ngo ebimeli poto comme na niveau makambo nyonso et uteli wapi. Voilà, je salue FM 4 Fabos depuis Paris. Salutations à moi, Brigitte Koufi. Salutations à Fanny Libota Mobimba. Base à Londres, base aux États-Unis, à Dubaï, à Turquie. Il y a par-ci, par-là, place tout haut. Fanny Libota, il y a France, il y a Belgique, il y a par-ci, par-là. Voilà, la grande dame, Madame Sakina, je vous salue. Maman Martine, il y a Pembe, il y a Fossette, il y a moi, il y a il faut qu'il y a qui toque au colléca. Maman Martine, a fait et aussi la maman Chéra, moi aussi je vous salue. Mamie Tadina, en tout cas merci pour vos soutiens. Tout vous dit belle vue dans un moment où Azo l'excès, surtout dans la prière. En tout cas la personne nous va merci. Papa Jean Boud, la personne au mot, personne au côté langai. Voilà, mon thème et maman Anassa, papa na Carla Divin, Paulina Mayemo. Merci à Exode pour l'image, merci beaucoup. Aya Pati pour la débolation de l'image. Fungo Fungolanga, comme ça on a invité Nanga. Voilà, il s'appelle Noko ya famille Libota. Prince Luamba Noko ya famille Libota. Bonjour. Bonjour chez Maïbele. Merci Nao. Nous avons invité dans la plateau. Bonjour. Là-bas tout le la biso derrière caméra Moni Bongo Exo, na Moni Bongo Pati. Vraiment santé ça ngo pepele ka ndenge zala. On continuera au samsa la biso. Et là on est sexy. Te par rapport to te la gema na bandi tete le te kala bandi boso ba to bilio bo cha le ba nyoko ba tevo. OK. Na bandi tete le te kala na mbiaka. Ba mutakala. Bango ba lekina ba tefa ba nkule nga lekina tefa noir blanc. On a 14 ans, 28 ans. 97 Lélo. Eh. Oui, depuis 97. On a combien d'années? On a 97. 7e bagarre, c'est l'émission. 7e bagarre en 2000. Sur la 7e bagarre, c'est Malabiso en 97. Ah! Pour 7e bagarre, tu as 7e bagarre 2007, 7e bagarre 14 ans. 7e bagarre 24 ans. 24 ans. 7e bagarre, tu as qui PSO à Joaquim. Et 2024 ans. 7e bagarre, tu as qui PSO à Joaquim. Moi, si à Pasteur Métro. Je crois mal les membres aussi, je ne me trompe pas. Bon, on a déjà. On a déjà. Pour moi, les gens qui ont papa Lobé, René Molinga qui m'batteke. Papa René Molinga qui m'batteke. La PC Mbote. Papa Lobé. TKM. Tu es morning de bateau sur en théâtre. Na mon batunyo sauté. Na mon ba o musus ba ye. Neti Thérèse, au moins ndinga zo na théâtre. No tu ba question ti. Elle a tout. Thérèse, au moins ndinga zo ya. Ça casse. Merci Nabatutu. J'aimais bien là. Merci Nabatutu. Vraiment merci na Seda Kuluki. Seda Kuluki Oazaraza na biso Sara Nongo Salara. Merci na Atusha Motomètre Beba Zibeba, bébé Chico mannequin monde. Maman Louise Ginon Zambia maman Allemagne. Maman Sakina la grande dame. Maman Sakina la grande dame, merci. Basi à Londres na Bosanité. Maman Edoxy. Maman Edoxy, base à famille à Londres. Merci maman Edoxy, na geste au salaki. Merci la maman chérie. Na geste au salaki. La maman est isolée. Merci na maman Claudine Bokato là. Na geste au salaki. Na profiter pour présenter mes connaissances dans la famille sous ya maman Bokato là. Na geste au salaki. Merci maman José Lusalisu. Na geste au salaki. Na geste au salaki. Maman na Nzambe. Nano Shibonga tiali yo alors Shibonga. Ah de l'homme c'est que yo c'est famille bota to soirée. Famille bota to soirée. Ta soirée tanelio 4 personnes on va salir chez Semba moko. Ba yo kanaki. 4 famille bota la mystère. Mais bokan sapenga. Au faut les gars appeler le côté. Bon ça va chez moi c'est bien. 4 personnes va salir chez maman Edoxy, la maman chérie, maman Claudine Bokato là, maman José Lucel, maman Véronica. Ah maman Véronica, moi chez c'était pour la vie que yo pour sur la danger.
Maman appelle Azai, maman Te kalate. la maman chérie moi Totongaki. Botongaki nga pesa kati Totongaki. OK. Et ça nga bipo quoi botonga déjà ngai, c'est botinga pe na kati ba programme. Et que ça la vraiment bien maman Micheline bambo tenir yango wana. Na tuna ki question mo bena mo pesa na bambo to zongeli yango. Question ni. Tango yo na tête écoutez Thérèse. Film mariage civil. Mariage civil film qui toko. Après choix parental, mariage civil les arna. Donc continuer vraiment pour consommer film la biso mariage civil. Famille bota partout dans le monde va mourir à théâtre. Bo sarane to sarana mo bo lembi mo mke to bo continue na distraction. Non non non. Biso to sa musana biso bino bota la nde film. Na moment où maman Belvi azane bien à tourner dans film. Lelo to lo maman Belvi dans tournage. Donc continuer à ça musana. Mais à la façon où bino ko soutenir il y a ko consommer ba produit na o ezabongo ya Belvi TV. Oui, ça bon, on a candidata, beaucoup vraiment au tala mariage civil, beaucoup consommé. Bah on a le botala ité, bozong ali sous kotala, bozong ali sous kotala, beaucoup de kotala plutôt. Bah on botali bozong ali sous kotala. La ligne espace à 24 il faut 100 ans. Vous soutenir maman Belvi na ba prière, vous soutenir na ko consommer ba film na auto c'est dans la bino. Voilà, là c'était la promotion du film Nabiso mariage civil. Où ils ont déjà la Belvi TV, ils ont Kenya. Tant que yo na théâtre, bah tout sous kuta pe bango. Thérèse kuta yo non? Thérèse à l'époque na ba groupe évangéliste. Ba Gabi Kiwaka, ba Pati Melanga. Papa Gabi Kiwaka, président Gabi Kiwaka, on a président bongo ya ari président ya groupe évangéliste. Wana ba se wana biso to répéter. On va répéter avec Mbango. L'église, c'est pas pasteur Jean Robert Engondo. Ok. Papa Nabiso, Nabiso ya Marie-Hélène, maman de Marie-Hélène. Kiro, paix à son âme. Devos Moussoba, Pati Melanga. Bazaki vraiment belé. Tu es à l'époque, groupe évangéliste Ndé Zalaga. Après, tu es mon Sinark. Sinark, tu es théâtre tant. Maman, tu tires les athées, l'ox, les athées. Quand tu as Zara, tu as Jésus de Londres. Jésus de Londres, tu as bloqué. Tu as souki, tu as théâtre. Tu pas ce monde la souki. Tu as logiquement. Tu as théâtre, tu as biso ba voyou. So lingi mo ba tu ma boké wana. Le théâtre mo bonga. C'est ça. Voilà. Donc le bien sagement. Donc ça veut dire que tant yo bandi kala batango bango bayena ba sina na TKM noir blanc. Kasi tu comprendre que banda va Thérèse. Mais sikoyo Thérèse a expérience. Il y a bani en couleur. Il y a en couleur. Yo la noir et blanc. Non, pas le bébé. Yo a expérience na musala. Après na oleka na raga pes tatukalombo. C'est na bani na tatukalombo papa lobé. Papa lobé papa nanga koko nanga tatukalombo papa nanga. Quand tu as une émission, en tout cas, tu as une émission parce que quand tu regardes mon thème, il y a tant de théâtre. On comprend non, au moni kala théâtre, et c'est là que on a Gabriel à quel n'est pas bijou la reine. À quoi Fanda. Au monde a Gianni Fay à quel n'est pas Christian Petit. Kofanda. Au moins la pauvre Firenze à quel n'est pas Christian Petit, toi à quel n'est pas Sami Mokili. Au moins Nedo Kende. Au moins il y a Nicole Bakata à quel n'est pas Zena. Donc familiarité mon robot. Maman Zara Makas. Zara Makas n'a été dans le groupe Simba, chose à dire que au moins on attend si la n'est pas Pechanga. To Pechanga n'est pas Sila. Voilà mbetu moko. Oso comprendre nga bolingo sala ki ozoela mbande kolati ndeko ozoela mbalo palati bozo c'est ba famille yebanaki ba famille yebanaki ya Nicolas bi maman nga très bien bi pas so très bien bi famille nga très bien bozo comprendre nga sila même ale mabana ba dadi di kamba la paix sona ba makaya ba vie de loin c'est bateau théâtre tout yebanaki mo ba famille. À l'époque, la duchesse, elle n'a pas la biso. Moi, je suis dans le théâtre. La duchesse, elle n'a pas la biso. En 2002-2003. En 2002-2003, la duchesse, elle n'a pas la biso. C'est bon, dans le théâtre, mais les gens sont soutenus dans ça.
ozobala bolingo wana lelo eza te lelo eza te oya na ndako ya nani mutu nanu ntongo oluka oya na ndako na ye moko mutu yango azobanga oyo mutu ayo okrelenga baproblème te malgré mabe ezalaka à l'époque mais bolingo ezalaka makasi bolingo ezalaka makasi okoki kosala ndeko no mabe te bolingo ezalaka makasi malgré mabe mosusu ezalaka nango mpo toza bato esika bato bazali mabe ezalaka te mais lelo te ya lelo ekomi ya mabe nke tozomona penaka ndeko oyo so balobi asima munduki abomanga abomanga yo mozoluka oyeba ndeko oyo nasala ye nini. Voilà, ça c'est vrai. Continuez ma question, mon bébé, les oloba. Bazoenga na trop tard na ba émission na no ya makaka. Na no ya makaka mais nga mo so na fa na plateau. Parce lwamba. Ozara ba franc parler, ozara ba vérité moko oyo lobaka. Lelo bo so abi ntabomi théâtre. Nanya bomi théâtre parce que mutu oyo soutenaka teke communicateur na ye comme on les a cité que yende mutu abomi théâtre au moment taleki o mutu abomi théâtre belle vie to moni mwana amkie odati aleki na tv pour dire que mutu abomi théâtre les mama ya belle vie Thérèse belle vie abomi théâtre o kuna leka belle vie abomi théâtre parce que yo na espérance tozala on a ndeko to mona lelo si vous ba que non nanya nga abomi théâtre yo la kimo tema mabe Natala ba monsieur Belé. Ba 2 missions, la 3 missions, on entend la Sila. La PC Mote de Olanga. Sila lo ba la émission na yi. Ben va a pousser pour la chaîne. Ben va PC ba conseil. Belleville apparaît na chaîne na yi pa na yi. C'est Sila pa na yi Belleville, ti le la marraine ya chaîne na yi. Ben va soutenir yi. Vous allez nanga? Nathalie soit émission Thérèse. Thérèse aloba ah belle vie vraiment ma chamu menu. Ba na mulu baté boli misanga. Na ngai tout ça boye. Ta kutu belle vie. Apesa mbongo pour na tourner na film na groupe nanga pour ekota na Belle Vie TV. Ozolanda nga Thérèse amda aloba ngo. Abina rosale mabete. Na rosale mabete tout ça boye. Belle Vie vous appelle un bongo pour na tourner na côte sana Belle Vie TV. Émission muso à lobby. Na la tournage à Belle Vie na joué enveloppe to zaki na Ronel. Na fungoli bona gangi ka salaire mata. Salaire mata. On a kamwe salaire mati. To zolanda? Kaka Belle Vie wana. Na wa moseka. Na Dubai. Baby ça si la zone la théâtre. OK. Baby ça si la zone la théâtre. On a mis ancien des anciens. Si la zone la théâtre. Pour c'est la tika le théâtre pour mbota likaso le kaka. Ndeni. Mbota likaso. Kabila batu. Te mbota likaso au sali tourner aussi si ba personne mbota likaso. To ka ndembo mwa mkie dans la valeur à na. Même Léa. Léa tika ka ko tourner. Pour la mbota likaso. Léa tika ka Dadi Bikamba la paix à son âme. Et singa yo so rasule ya te pour un ah mais là ndaya so tout ça ya lingi ka esprit akala Dadi Kambala na miso Gabriel na Yolo Dadi Kambala bisinga taye na film Dadi Kambala taye na film nga obenga na so na ye pour na mona so le na ba film te pour Dadi Kambala tunanga na mona so le te pour tsaka le te pour ani Dadi Kambala bisinga taye na film oyo omoni oyo taye na so na ye Dadi Kambala so na le talisi le ya Mambo zo mona autre kala lelo za bongote ta la visibilité non les azongeli scène zo ko bande to okene voilà so la nyo soana na ba témoignage na bango si la témoignage que ba Belle Vie na ba moseka c'est la coup de pouce ba soutenir ba pesa ba ebisa ko zongela théâtre si la sala 3 émissions alobi ndenge Belle Vie asala pour na chaîne na ye si la pera asala émission alobi mwana mokela motete na ye apesa mbongo ya film otala te apesa mbongo ya 5 film beva ebise te tika loba bonga bite naloba te po ani ntango osala makambo malamu il faut koloba Thérèse ape kuna akumisaki sikoyo moto abomaka théâtre bongo Belle aboma théâtre bongo Belle ozopesa kasha bien Cacha bien. Belle Vie, oh, bah, témoignage, na émission Zali, si là dans témoignage à Belle Vie.
pona makambo mwana mokela motete na ye azopesa mbongo 5 filme bebe Thérèse aza na témoignage oyo moko alobaki ya kasha filme bapesi ye oyo moko alobaki bebe asoutenir ye po atia filme na chaîne sikoyo oyebisanga bebe abomi théâtre wapi sikoyo toya sikoyo place théâtre ekufi ok ekufeli wapi ntango avant Bellevue TV bachaîne ezalaki ok tozalaki ba SPLisa tozalaki ba Top Vision tozalaki ba Légende Kuba tozalaki ba Eko RDC tozalaki mambo YouTube ezalaka non mambo ezalaka tezalaka te mais YouTube ezalaka ntango Bellevue ye YouTube ezalaka te ntango Bellevue asali chaîne mambo ezalaka tezalaka te basinar mpe ezalaka basinar TV TV oui je crois bachaîne mosusu je crois ya mwasi ya Mika entre actrice moko boye na chaîne ba 2-3 personnes moko bazalaka na ba chaîne donc Bellevue ayaki mambo ezalaka te concurrence mo beloyem to tosala mosala na normal si la ntango aye na début mambo ezalaka te ntango SB si la yo tourné par Bellevue ok Bellevue pas on tourné par Sila ntango kaka babimisi babakouk nabeye place théâtre ekufi songa na répondre dati na Thérèse Bellevue aboma théâtre te Bellevue asala effort pour théâtre ezala lelo oyo ezali par rapport ya bacachet par rapport ya kotourne na banorme ya bien lelo oyo tomonaka Sila soki osala tournage na ye azwa bambiance ya tournage Sila azwi yango wapi epa Bellevue Sila azalaka soki osala tournage na ye omona bato baodejeuner nano Sila azwi yango wapi osanti ke baacteur baotourne baza lese bamoto alese Sila kopie yango pa Bellevue ok nyonso akopie kuna akopie kuna na scénario Sila akopie kuna na scénario nayebi te soki akomaka kaka nayebi te soki akomaka mpona omona bafilme ebima kombona te baotiaka motu mosusu kombona te ete soki akomaka me ngai nayebi ndenge Sila aloba keye kokoma akoka te aloba kokoma tikela baya lule nakokoma na tikeli balule nde nayebeli nde nayebeli oyo akoma afine te mais soki akomi c'est que abeteka histoire bakomeli ye mais telema ye mo mokolo bo fatia kombo na ye ok mais na miso namoni kaka bakombo na ye ezala su te nazali soki wapi yango jema nazo répondre bango tete ekufi ntango babaku baye ange les anges adorables ya Sila les anges adorables babakuku baka la poto te makitsasa mpe baale les anges adorables ya Sila ntango baye balongo bakuba comme sur les anges adorables les anges adorables ya Sila te babakuku bazala les anges adorables na ye babakuku bazala les anges adorables wana ye moto opesa yango non ezalaka bo baloba yango boya Thérèse apa loba yango kaka te mwa makambo yo mokuma ntango Bellevue amopenga na bambuma mabe pembeni na ye Tendresse longo akeye kuna oyo kirindika oyo nani oyo malika oyo nani oyo koni nani amoura oyo banani tout ça alingi bongo te alingi babiloko wana te bokende bake basali bloc na bango oleba ya na promotion oleba ya na concurrence mo loyale oyo lelo toyebi ke théâtre eza kaka Bellevue na Sila oyo lelo deux chaînes vous comprenez qu'on se dise la vérité concurrent c'est ça concurrent et ça bon to change yango concurrence ezalaka plus na mosala te mais concurrence na bango eza ya mosala te concurrence ya Bellevue ya lotaka fo eza ya mosala alalaka lamuka nango fo eza ya mosala mais bango eza ya mosala te bango ezali bayaka na bambriema bayaka na bazoba na bango concurrence na bango yango wana bayaka bainsulte bato wana bamide la Taylor baSD Panama bamamo international bato tuna oyo ya Kinshasa baye na bainsulte oyo batouche bato ya théâtre ebele nani batouche te mais tomoni mutu na biso ndeko na biso Sila atelemi alobi presse en ligne presse en ligne ezali bato bala YouTube bato baosoutenir ye ali bato baosoutenir nga tomona tanga bamamo international aotanga na bapays na bango eloko nga ekamusinga ayebi bamboka na bango balonge bafane oyo ke bagéraka bafane te oyo
Vincent Tulis a tout na ya betel solo ya SD Panama. Alors bi bori ko 4 hémorragies on ndenge nini. Avec la mode mot fictif. Ba gérera ba fanité tout ça boy. Mais le amoni ba fana nga yebi bango. Atangi ma mo international Fred Seed. SD Panama Paris. Mida Paris. Ayebi na ba mboka na bango ba solo laka. Po yeba mboka mutu. Dans la contact. Il y a mutu mo numéro bengi allemand. Ah oh allemand to s'enregistrer. Il y a mutu dans l'allemand. C'est to benga là. Arena c'est bango. Donc tu vois que s'il a des vrais hypocrites. C'est à soutenir bango na mabe sala. OK. Pour ça na ba deux passe à nord à Zoa. Passe à nord à Zoa et pas à Vincent Tulis. Abeta Nzadi. Nzadi. Azusu passe à nord la vidéo à Salara wana. Il y a ko pekisa bango que na lingi mafinga te. Nzadi lisusu. Vous avez compris? Pour tout le monde va toucher à président, tout le monde va toucher à boue. Mais il y a été. Mais si vous comprenez, place va vivre mon théâtre tout fa. Au fond, on peut so baye bisabiso théâtre kufi wapi. Nana bomi théâtre. Pour moto azaki na besoin pour ma théâtre, anga soutenir Thérèse Até. Na mbongo pe akache pas ça la film. Moto azolinga pour ma théâtre, anga soutenir Silaté. Anga zong sa sila na scène te, anga soutenir Silaté na chaîne na ye. OK. Yolinga mtabomi théâtre ba yebi. OK. Eza belle vite. OK. Noko. Quand on tenga ba mi de la ba ese na zongi de ba mission ba te ko ba salaka ba rein. Ndenge ni ba kinala la mama mso mokonzi likolo mafinga. Tout le monde a sorti mais tika ta comédien mortel. Ale kanala ba la baro que non. Mutu oyo azasima ba mida le kasala émission peut loba que non mode pesa mode d'ordre mo bati ko finga mama. Mais lelo botomoni émission moko oyo eza kutu mafinga te. Oyo Sarah basaki na Yams, eza même pas mafinga. Tout le monde a vu le quoi bati njube aleki na mission, ko sala ba émission, ba fingi mama, na bango belle vue. Quand tu regardes ça, au moins tu vas comédie entre bango l'injustice. Bazala eloko moko oyo bazala ngo contre Belfi mais bazoko ko loba te. Ba commandé bazaba hypocrite. OK. Omar a lobi an. S'il a pas le bango. S'il a pas le bango, il est pas hypocrite. Et puis ngana yebi que s'il a hypocrite. Hypocrite. Pour moi le tout le monde est hypocrite. Tout le monde est hypocrite, à ça payer dans 4. Mais yebi que s'il a hypocrite, yebi que Thérèse a hypocrite. Zolandanga. C'est ça. On ngana yebi s'il a hypocrite, Thérèse a pas hypocrite. Pour s'il est moi le bango, tous ça hypocrite. Il y a OP à tout le bango. Ils sont tout autour hypocrite. C'est ça. Ngai pas la ngai. Sur ta libre sortie médiatique on est d'accord contre Belvi. OK. Donc ça vous me dit qu'il y a nani? Il y a Datina et Thérèse. Il y a tant on a finga maman livre, on a finga un voyage il y a Lubumbashi. Oba kendaka on a obel pas kendaka. Ah ouais. Tango voyage il y a Dubaï. Beva kenda te babi abebi ba bemane ba sepe ba betima bo. Ba fingate. Ba fingate. Ba fingate. Ba fingate. Tango ga belle vie à quel Lubumbashi. Ba finga. Ba no finga mama. OK. Alors biso quand pato to ya ko défendre maman. Ba monsieur Sali. Te wane ba bosen déjà. Tango bazo finga mama. To mona ki te place nini ya na yaki ko take ba mida ba maman international. To mona ki te. Tout le monde est place monte d'Atiaki. Tout le monde est place monte Tinolayaki. Oh, n'est pas un cat. Tout le monde est place mon côté. Omar. Bah non. Agi Omar. Agi Nathalie émission mo matin. Nathalie émission ko mo matin, Nathalie émission était place ba nanyo. Balité à Canada avec tout le monde était. Mais biso tu as défendre maman. Sarah Tola wala bo moni émission ezali. A défendre mère. Na Platoni. Na plateau à Vincent Tulis. Bayamba qui Ozola nanga. A défendre mère. Na plateau ya Vincent Tulis Sarah Tola fanda. Azo s'adresser na Sila. Abi Sila batuna yo. Bata tete ba baye ko tourner pas na ba bombelo ba vérité. Bo bato ba finga mama top, bato ba finga mama ni mama. Molo baté. Et monsieur Zali, il appelle à temps fort parole voilà. Tu vas ba bossani. Sarah Tola ya afana na plateau ya Vincent
utilise. Donc Vincent va utiliser Bumbashi ba eh. La finga pe Vincent pe. Donc ba utiliser Bumbashi ba eh. La finga pe Vincent. Biso to défendre maman. Nana rolinga ba finga maman. Maman pe wapi? Maman pe wapi? Sunga batu boy. Première dame. Maman la biso. Ya. Oh nazala ba naza ba souvenir ya maman. Ngai mo naza ba souvenir ya maman. maman. Nala bongo na GB maman. Non. Premier ndako na ndo premier ndako nazaki na ko premier ndako nazaki ya yolo baboko. Na bakisa na bonga mama. Ndako mususu na zusu na yolo. Na bakisa na bonga mama. Na ndako na nga ba souvenir ya mama ezali. Ezali. Na ndako na nga ba souvenir ya mama ezali. Wana tabela tinyo te moko mona kage no bolamu eleke be ko ya loba te. Na bien. Yo mo yo bana neni. Ex-première dame. La maman au grand cœur. Maman Sko, madame Yanani. Oh, il y a sénateur à vie au bana boni ya. Ou yo bana ngai. On manqué. Ba mi de ba manka mais ata ko to bongo te mais na éducation monto. Tant biso to ngeti ngala na plateau, jamais na bike. Toza non faut attaquer baba cook. Mais jamais on y a ko insulter si là, jamais. Pour ada sort nanga. Non, sala ngote. Nga na problème na été, il pas la problème na ngate. Non, sala te. Olobi? Non, attaquer été. Non, attaquer te, attaquer comment? Malgré me bloquer nga, non attaquer comment? Ah, bloquer ouais. Ozo panga? Non, ya na zo défendre les kananga. OK. Na zo te ara nde olanga sila bat no bo sam sama be. OK. Eza pona eza din pona yo te. Bazo honorer yo te. Eza la rana yo te ba kitsa yo. Longola bango. Non, ya ka bongo. Mais non, ya te sila yo. Oui, jamais. Ils ont dépendre de l'éducation à bateau. Alors, nous avons évité na bakouk bateau tout ba soutenir sila. Bazan éducation ya se ya kosakanate na ngai bien hotel. Pour bango tout ba fingaka. Dada mal éduqué. Ko bana bata poto bata frère ici. Si ya kitsa sawa. Dada mal éduqué. O sa tige comment dans sa famille na problème moko boy na azolo balikamo o sati na ndoko nani wa masina nani. Mémé. Wa masina. Mémé lolo. Afin de nous aussi ben insulte, tu vas mourir, tu vas bango tout. Mbuma la mazata. Bango bana ba éviter. Et puis là entouré la fait là. Bata si mama. Baya na ba yebi ke bato ba soutenir asila, baza bata ba be ba finga batutu. Ya na sora zalaki na silate, ya na da mata ba miniati pa na bango. Ya na oh, ya solo. Ya na sora na silate me bato ba ba ko finga sila, de ba finga mama top, de ba finga Milo. De ba finga ba Serge Mwembo, de ba finga ba Gingombe, de ba finga te po azana bango. OK. Mais so kazaka la bango souté ba finga. Alors, to tika maman na makambo, to longola maman ni maman na makambo. Ada maman na biso. OK. Ada maman na biso. On fait Barcelone pas lobby on a dit maman depuis 2004. On a dit maman depuis 2004, on a toza déjà on a une équipe à presse. OK. T'es dans le lobby, hein? Il y a un peu Barcelone, pas ça, sortie médiatique. Tout le monde y a un lobby. Barcelone, n'a pas beau t'anaï, n'a pas le bamba, moi, ça la vidéo. Barcelone n'a pas botti à sa vidéo. Et à sa vidéo. Quand il a botti, à sa vidéo. À sa vidéo, à lobby. Barcelone, oh. Quand il a botti sa vidéo. À sa vidéo. Paiement Barcelone. Paiement. Sur Nathalie Angote. Abi on a bola mutu maman ni maman sali mais batu no ba go finga et puis yo fan de lobate. Sur baton ba. Dans mode d'ordre, t'attends de comment te mode d'ordre. Nathalie comment vidéo Angote. On peut mode d'ordre. On a ko sonné les non, on loba bongo te toi batu te. A lobby. Toza batu e musalo ndenge fonctionnera. Avant na yo loba likam. On to tenga émission ya Ajomai. Na émission que Nathalie Angote. Moi te lobi maman émission ya Sila. Pour Nathalie émission Sila. Oh ya na Thérèse na talango on a yo loba tant ba dit que Belleville a bébé théâtre na ozong sa ba émission ba loba be ba kumisa Belleville mais ce que à Barcelone non natalité ce que ça dit ka loba ki ngala yo biseka so loba ki te pour moi ça commentaire et abi différence c'est entre dans la hypocrite na dans la charisme parce que moi ça ba commentaire et belé ça te pour na talango te pour na tala na loba pour na yeba a lobi nini a loba ki boy na contexte nini alobaki boy par rapport à nini alobaki boy par wani na oyako ko loba mais soka za bongo Barcelone bébé na biso hein RK Mutsanga etinga Barcelone na mutu na nga RK Mutsanga ba to batela bébé RK Mutsanga bébé na biso c'est ça à Barcelone ayoko ko muchopi boy ndeni muchopa to bota ça va sortie médiatique
Il y a pas comme une naître. Ah. Tu pas bien naître, comme une naître, là par-ci par-là. Bon, net en haut, en phase. Net en haut, tout en phase. Et où tu fais ça? Oh, net en haut, tout en phase. Il y a pas net. On y a pas ça sorti médiatique. Baboy est net. Sur net en haut, tout en phase. Baboy. On net en haut, tout en phase, c'est ça la naine. C'est ça la vie. Il y a parti. Net en haut, tout en phase. Et ça retourne à ma belle. On est tout en phase. Yo bi net mais phase est tout en haut. Yo bi net mais phase est tout en haut. Et ça retourne. Le ba ma belle oui. On a bien, il y a le bien comme une net. Il y a bien. Tant le bien comme une net, mais net en haut phase est tout en haut. C'est ça ni. Phase dans net c'est tout en ma bête. Lomba. To vandi to mona ka makambo ebimela biso. Teresa lobi na voice na ina na problème na Belgique. Naza problème na binote Ibutu yo so la l'action da mobali nanga po Ibutu tanga komba chapelet na kati. Kipo da mutakala. Okadali solo a Teresa na chapelet ya bolingo ya mwasi na mbali. Nga tambo ana na te. Oyebi te Atambo ana te. Oyoka pété. Tam su Ibutu batambola na ye. Oyoka pété. Na tambola na ya na te. Te okoyoka. Na tambola na ya na te mwana ye ba mama wana. Entre bino makambe bimaka parce que sont peut être entre les comédiens non? Na tambola na ya na te. Oyoka pété. Na ye bien ngote. Papa ye. Oyoka te. Na ye bien ngote. Je m'ima. Ba question za yo. Ba question za yo ba réponse. On doit la pose au pilote de na tambola na ya na te. Koyoka. Na tambola na ye te. Maman na ngambe. Ngano yara pa ya na ba 6h. Oh. Tongo makasi bo. 6h ti 23h. Ozaka wana. 6h na meliti pa na ye. Na lie pa na ti 23h 6h. Ah bokola oko. Yanga so bokola nga. Tu bokola bi. So la raison siko 6h. Oya pa na ye. So na no la muka 4h. Na sukoli na bongami. Ai ba bokola. Te yoka te. Pardon. Na la muka 4h na sukoli na bongami, OK. Na bandi ko ya pa na 6h, 6h ba porte kanami. Ba toza olala. Ibe na ozela libanda. Siko la bandi ko toke portail bato ya lopango, la bandi ko toke ba fungolinga. Okoti. Na Yesu na porte. Na toke ba fungolinga 6h. Okoti. Yango kingaka ti otoni. Po kingaka ti mtela la musaso ba 4h. Ata mbule do beta likola moto do pola. Kingaka ti. Obongami ti ozi moto ti okendaka place ozaka ba bis. Place ba bis so biso po même biso. Ba 6h déjà. Sinon y a pas ne ba 6h. Ya la lokuta, faut débat. Parce que on a chaque jour. Ti nanga kolia nanga. Siko na lobi ya. Siko para biso tono lambate. To lo ba mama solo te lokuta. Ya bi comme il y a des vérités. Mama wa chapela na reconfirmer ngote pour na yebi ngote. OK. Na reconfirmer ngote pour na yebi ngote. Na confirmer le kambo yo na yebi. Na eloko yo. Ya mibale. Ibutu falakisa ye mobali wana. Naza problème na bino te na problème na belle. Non, yana likamba problème belle. Na likamba Ibutu. Ibutu falakisa ye mobali wana. Pas aller mikolo. Yana falakisa biso ki lesbienne na Belleville. Falakisa biso. Yana falakisa biso ki ndumba ya Belleville. Yana il faut tangela biso lakisa biso bibali oyo babima na Belleville. Yana il faut l'accepter nyonso to yo yebi ya Belleville. Yana mablora matoyi oyo pesa Belleville. Obebala tablo matoyi ya minene te. Bebala tablo matoyi ya minene te. Ala ba vis, lo mo buga, blo matoyi ya minene ala ta. Blo matoyi il faut l'accepter biso. Yabi Ibutu l'accepter. Na ti mo balo azali mikolo. Po Ibutu alobi bon seke Ibutu yebi. O azali mikolo ndi. Wana za mama bona Ibutu. Nga mama mobali yango. Na yebi na ngango, na yoka nga lisolo mobali yango te. Na yoka nga te. Mais yena voice abi Ibutu l'accepter. Mais yana pe l'accepter biso kindumba ya Belleville. Tabaki so boye azali solo ya soki mbanse ke soki place ba. Abeta lisolo. Abeta lisolo. Ko yana nde l'accepter so biloko wana. Ya onde boye. Yana azana ba preuve. Ya Azana ba preuve. Abi azana ngo basi otu ya bimala bango. Azana ba preuve. Nyonso ezali. Na lobi ya tango luka. Olo bali campagne de gomo fotala. Elle kama ko le bango te. Yango ba fingi Serge Mwembo. Pa lobi ke. Non. Erota mutu liboko be yemo pe mitala. Yo sala ki ndumba te. Yo kanga. To biso tout ozana ba passer. Ko finga pe na. Yo za pe na passer na yo. Bien sûr, j'en ai là.
Vous pas tant que ça théâtre pas président Caleb. Oui, tant que na tomata ngomba ko sambia na Thérèse. Eh, pas pasteur Flavien. Pasteur Flavien. Pasteur Flavien. Ah, pasteur Flavien. Papa Abisso. Papa Flavien, ta musala belo ça na Sinac. Tala ndenge bazo papa Flavien Sony, na président Caleb Sony. Papa Flavien, bangomba to matisa na salongwa. Non, il va OK, bangomba na salongwa ba prière. Chaque vendredi tu as une veille. Thérèse Azok ça va groupe chrétien nion sur tout Sony. Sony makase. Ko bana groupe évangélique. Ko oye na Sinac. Oye na les bons samaritains. La passé de la foi. La honte. Moko oyo ya groupe évangélique oyo aza chrétienne. Pour ça ba groupe ya basala nzambe ba groupe mo ba to yo ba priaka ba chrétien. Parce que moko na bino azoyo kisa bino Sony. Azala sous chrétien. Pasteur Flavien ta musalo sala pour la groupe Sinac. Moko ya groupe Sinac azoyo kisa Sony. Azoyo kisa papa Flavien Sony, azoyo kisa président Caleb Sony. Na ba sortie médiatique na e. Yo ta Sony na le but que non Caleb Bevi abimala mobile na Sinac. Faut l'exception. Quand tout le monde est mobile, mais ba banane. Te faut l'exception. Mobile banane ba. Pour ah président Caleb akuna. Nana lisusu. Tant lo babongo, ebi ka oluka pe problème la foyer président Caleb. Tant lo bi Sinac. Sur Sinac on va ba oh Sinac on nan. Et ça président Caleb. Moi ça président Caleb atuna. Ba tangi nani on Sinac. C'est yo kaka. Au créer problème. Au créer problème pas même sur foyer président Caleb. Digi soyo na moi sinae. Ba lobi la Sinac. C'est yo. Toke pas Julien. Problème na moi sinae. C'est yo. Pas nani on problème sur Clovis Ikala. Paco, Saint Paco. Yo, au moins que autant il a biso mutasina quoi. Autant il a biso mutasina. Yo no autant il a biso mama ke. Double botika ete so katangi te. Mambo ya l'église mama ke yo autant il a biso penda. Botika ifatanga. Ifatanga. Pe faye bisa biso problème ni na za na belle vie. Nazala problème na belle vie. Azana na zana problème. Problème nini? Et que malobani tikali. C'est trop fort. Nazana problème na belle vie. Problème ni nos allons na belle vie. Tala, mam so tong toloba photo yeba. Ba tu apenda be ofandi. Loba problème nos allons. Exacté. Bébé asala yo nini? Ngao baboy, abaku botele mabola muka. Babaku. Tu as bien Thérèse Azabakou. Tu as bien Yema le bon Azabakou. Thérèse Azabakou. Biso dans la famille Bota. Tolinga to zabo biso na bino. Famille Bota na Bakou. Ngala no la bino na loba famille Bota na no la bino. Tolinga to la famille Bota na Bakou boy. Tu as ba guerre mon loyal. Bino bo sa promotion ya film, biso bo sa promotion film, bino bo défendre. Si là biso to défendre belle vie. Thérèse a osanya marambo. Bola muka baba ko. Comment si les kiti? Comment si les kiti? Biso dans la maison si là, Thérèse a té. Eh, na aboto la bleu pela makambuka boy. Baba ko botelema. Bolo bate si là. Ozola la si là, ozola la. Ozola la, on va dire comment ni goleta na mate. Biso to bien. Thérèse a rozala. Coquerante na biso té. OK. Oh, on ça coquerant. Pardon. On ça la concurrence na belle vie ani. Thérèse a dans la chaîne. Ezali, bah oui Thérèse. Thérèse a dans la chaîne. Oh, la concurrent pas belle vie. Afuta auto coupage. Thérèse a na ba fan. De to bi il faut courir net azara ba les bauta. Bauta na ye. Tu veux dire na la douce azara na ba bana na ye. Ba dinashu. Ba dinashu na ye. Tu pêcher azara ba pêcher alors. So yete azate. So te biso to boyi Thérèse a maramboyo. Si la muka baba ko telema. Elle quoi Karine tanga côté na TikTok. Aya dominant ba ko tanga ma Karine ba ya betu ba kwei. Po ezaki TikTok ki ya be. Ko te bo la muka te. OK. Bo za ba salute, bo sanuka te. Asali politique. Bo ma te ko ma si leta ma sute. Si la kiti Thérèse a tomba. Biso to na mo mambo. Ka mite to tikango. To tanga suma munete. To répondre pe sute. To timbeli copy na ye. Ali ngali musakoba sila, bo la muka. Ali ngaka batanga ngaka komo na sila, komo le tanga basute. O mata su miniature, sila yom to le la miniature. Nanga miniature. Yom to linga na miniature. Batanga na miniature. Nanga mama tanga. Ballo mama tanga miniature. Se ballo be la yote. C'est aux artistes té, c'est aux stars té.
tant bazolo banayo tant bazoto banayo bazotchana miniati on appelle aux stars aux artistes so balolo belote biete yo mzolela miniati sila la muka eke ozala trop na ibutu na matanga ibutu bamanda akufa ibutu ozala trop na ibutu ah oui abetelako mpe keno asengaki sila aide mpona papa mama ndenge azopola na manque babimisa voice abengai Thérèse abi na ye lobelanga mpe sila mwa eloko babimisa voice babimisa voice ebimika siko ebime lobi keka siko batika lokutala tebi oboni bango bamayele nde mona biso te biso leka bana mayele biso na équipe na biso ya communication na équipe na biso ya communication tona ba département ok tona département ya recherche ok tona département ya stratégie département pe ya mbanga na mbanga département tona ba département na équipe ya communication yo moni so ba yeto luka équipe ya département ya ba recherche ya bani bakei basali ba recherche babimisi ba maye bimi après sikoyo ba yena on a département ya logistique ya stratégie bokomo lukas ko ndeni ba yena département ya stratégie après ba fani sikoyo tata eleka yo moni ya pasi po ba ko esa belle vie te aleka na wanga na wana ezanga te ba triquer voilà te abaka oya abaki soki botangi kaka mobali na ye so ibutu atangi ete ibutu soki ayoki mama mobali yango wapi eibutu yo mpe susu nga nayebi nanga mambo wana te ibutu wana mais te ibutu ngai nasalaki émission na ibutu ibutu atika otanga nkombo ya Teresa te ke abimana chapele te atikala otanga nkombo ya Teresa te abimana chapele ibutu na émission nanga atikala otanga alotanga kaka komba chapele na émission nanga nayebi te so na émission moto mosusu na émission nanga nayebi te me ngai na émission nanga ibutu jamais atikala kotanga Teresa na chapele boye non anombola kaka otanga kaka chapele nayebi ete otanga chapele comme na biso vraiment na suka ya émission moral amère pepele oh boyo tele te vidéo ezosiki na tiktok bango bacoquette bamarina laba basi balingi baverbe ya bajus babina boye kaka bamoma ote moral eza lese belvi babanda kofinga ye babanda kotouche depuis ane nini eza na lor moko te déranger moral ya belvi kemba kutu bozoki koinspire esalaki akoma so filme kitoko amata lisu na bainspiration Teresa eza na sortie médiatique moko te ekotouche belvi ningisa belvi Teresa likamaki lesbienne bamna olobango lelo mpona belvi bo Teresa ayena eloko ya sika ebelango bakomende Teresa ayena eloko ya sika ti lelo banango ayena eloko ya sika te aya na eloko nda sika aya nde na eloko ya sika mpona bele oyo Teresa alobaki soki boye nga mpe na oya namoni ibutu badisite na ibutu na bavoice tout ça mpe namonaki mpe tobimisaki var vidéo ndenge ondima la patona siko bato bacomprendre ke nyonso tu Teresa alobaka na tv ezalaka lokuta wi bato apoto babenga na babakuku babenga babinoko ya famille botanga aza bakuku Teresa omema biso na badistraction oyebi ke so bobimisaki eloko te tongo tomonaka mamutu Teresa alobaka eza ya solo babakuku babenga nga ndoko ya famille bota prince lomba naza bakuku ti Teresa aloba makambo tokasa eza ya solo Teresa même sur la distraction totala biso filme totika mama Teresa alembisi biso obike so bobimisaki eloko oyo te bobimisi te tomonaka Teresa abama ya solo oh babi vraiment Teresa tia zokota nzambe Teresa alobi bebaza consciente atika obenge la patrona te video ebimi nzoka nde Teresa asanzola belvi tokosambala baimage nzoka nde Teresa asanzola belvi vidéo nzoka nde Teresa abenga belvi la patrona balebele kutu balebele Teresa mpona okisa biso babakuku soni wana babakuku folo enregistre wana babakuku nga za mambo esala yango te nzoka nde mopesila mpe abenga mpe la patrona bango tu babenga eza na tiktok tobemisaki yango wana mpe bibi o mikolo katala eso obenganga président comité recherche bokota kaka mpe la patrona kata onga azalanga naozelaka la patrona sila onga azalanga naozelaka la patrona
La patron a casté, tiens a casté. Donc la patronne à loba. Bah moi la zumbo. Si la loba la patronne. D'accord tout bela. Hey, beaucoup tout bela. Bako ka bien. Boko ka bien. Mikolo ba okangisa bino Olobi? Voilà ba liste okangisa. Ndetinga ba okanga. Ta muta kangisinga, oye na video na finga yo. Oye na video na finga yo. Kangisinga oye na video. Oui, oye na ngo. So ezate ngai dango kangisa na la parquet. Na porto maman plainte bakangi yo. To bandeli sujet. To bandeli sikoyo. O faut dédommager nga. O kangisinga na ye na parquet pe na lali. Oza ba préviter place na finga yo, na insulter yo. Faut pas prévoir. Depuis la dernière émission. Si lelo. Non, fingi. Ya parti. Na pas na fingi. Exo, na pas na fingi. Oh, longa. Nazo loba, nazo contrer bango na ba propos na bango. OK. Na pas na fingi, nazo kokangisi na ko sana na ko liboma te. Dossier ko baluka. Po yam sera. Photo za bato yo, to yebi ke na ba relation na biso. Prince la émission boy, moi muto so kangisi yo kende. So kei muto na za ba préviter, yo za na paquet to lala ki. To balusela muto na dossier. Il faut dédommager yo. Wa bo comprendre bilo boté liste boté da loi na liste. Liste ba. Et pas au fond d'abini. Ah, on attend maman tonga. Sur moi sur le wana. Muto a funda yo. Tanga ya yemo la parquet, tanga ya. Ala liste les plaintes. Bosi malo muto wana. C'est muto a fundi yo. Ndeti yo fundinga. Tanga ya to samba. Ba la sobe plainte now. Oh, yo hein. Oh, bon maman, papa fana na wana. Yo pas na dossier. Yo fera mutu ndumba te. Oh fika mutu ba. Yo fera mutu lesbienne te. Oh on ngata oh vidéo ya nani. Ntanga na poso la kise ba preuve avec ndumba na ke lesbienne Aussi si ngomba. Dossier si dossier. To baloli. Dossier si dossier. Balola. To sana binoa. Mtako kima te mtako funda te mtako ningala te mtako sala loko te sawa. Tango ya to baluka na poto. Pas internet. Bo accepter nyon surtout eroya. OK. Comme na suka makamol beza même. Tango ya na ba popo mo be deux. Tango ba ya, bo accepter. On loue que la justice pourquoi? Tu parles d'internet aussi sur internet. Eh baba le bien comme na niveau fundana. T'es en fundana. Yang ça la convocation. Yang sen. Ah ba fundi mibale Bianca mais finalement ba mamu na te ngala ebité par rapport à émission ba yam ça ngala ebité ngala ngai par rapport que naza na émission na fingate na ngane na yebina ke na mamu na roya est ko ko finga pour na émission ça ya na tikali ko finga so confirmer mutu eloko azal te na confirmer makambo moni ko confirmer likambo oyo za na ba preuve na ngote o confirmer et da rappeler un peu faction. Si on a confirmé mambo na ba preuve nango. OK. Tango Teresa aloba bevi la patronne. Abaki ke na benga la patronne te. Ba vidéo ezali abenga la patronne. OK. Ngai na confirmer likam o déjà lobi ke o beva bomi théâtre. Ozo pan. Na yeka na ba popo na bango. OK. Yo lobaki ke ye azaboye. Yo le bec a fait son bon gros la film. Yo le bec il a zaboé. Marche à moi-même. Sur mon tabongo. Après son cachot comme mon salaire est mata. Mon salaire est mata. C'est mon doigt comme salaire ça nini. Et mata. Théâtre ça nini. Et quel bosso. Parce que mon tabongo. À mon théâtre ouais. Coûte le si là. Abengaye. Moi mon kina mon tête na ye. Après c'est un bon à 5 films. Oh boy. D'ailleurs on a la loba na bango. Et ça c'est insulte. Tu rentres dans l'original, dans l'authenticité. Moi, je non, la tête ça fond. Si on y a fundinga, on a pas préféré l'insulter yo. Tant on y a yo mo ba okanga yo. Pour nga so na ga paquet. Comment la réaction la paquet mo ya. Prévezate. On dit prévezate. Ngai. O dédommager nga to ça mano faut dédommager nga. Ba ba baraté. OK. Mutu so ka fundi yo. L'état tali ba prévezate. Ba avocat no ba défendre. Ba mo ba prévezate. Dossier quoi Mutuana. Il faut dédommager. OK. Et ça va bongo. OK. Voilà, nous sommes dédommager à combien? Yo c'est pour plus nous autant mama kolo. To zo ba moto. Parce que yo c'est que yo. Parce que biso na biso to zo ba moto. Ce que dédommager à combien?
inutile tokóma so na l'état ya biso na biso tozala na bamoto bapreuve eza bamakambo boya koloba la tv faut assumer quand tu confirmes des choses eye mkomera oloba kangisa ebike eza mabe te beve akosala yango te tasa yango te mpo na image ya nkombo na ye beve akosala yango te mais or oya kaka o te boyeboye toyeli ye lakisa biso place beve azalaki boye lakisa biso place beve azalaki boye to belvie moko ayeli ye beve akosala émission oh oyeba video tout bainsulta belvie tozalaka nango ezali na département ya archive ezali oh omoni biso toza soudé département ni archive tala équipe ya communication ya Belleville eza na badépartement na kati toala département ya recherche oyo soki osali erreur pour toke recherche vidéo toala département ya stratégie toala département ya archive yango nde ebomi ngai yango mpe adekangi nga département ya archive eza na bavidéo tout bafinga Belleville ebomba département ya archive ebomba moi département archive wana etondoko babiro ya rtnc omoni babandi cassette ya ba VHS déjà ne département archive ya communication ya Belleville ezali babomba baarchive ya mafingo bafinga Belleville mwana na oyo barefoule soki basali nini namoni azongisi voice mobi ya kala oyo basolaka na belle eloko ya sika eza te baya na biloko ya sika voice wana eza ya kala ça date longtemps mais eza mpe normal nesinga na ya beyebi ke jemada mutu na nga eke bafingi nga nabia bango eza normal baluka biloko moko boye omoni ke bamoni ke toyeza kokoka te bakoma baluka so bayina nini wana eza normal ngai soki osoutenaka nga gema exo pa soutenaka nga mais bato baofinga nga nayebike osoutenaka exo basoutenaka nga so exo azodefendre nga mais namoni ke yo osoutenaka nga wana otake susu exo babengana bi oh mais comment bato ya parti baofinga nga exo azodefendre nga mais yo ozotake susu exo pourquoi eza normal toseke dali na ta wana bele abalomona bango nde babatune me bazaki su batune te eza normal babimisa bakomedekoarese biloko nyonso babimisa voice ya mabe ya sika eza te ya sika ya te nga ntango osila bloke nga amoneke prince aya mutu na nga te amoneke prince aya mutu na nga nde nini prince tobanana kalme aosoutenir nga te aosoutenir kaka Belleville namoni ke prince aya susu vrai na nga te moto avrai na nga te nakogarde contact na ye te mais yo oza na chance te comme na so na suku oyo oza na chance te na 2024 wadébloke manga top nga débloke nga te mpona tala nano oasere na nga osaka mosala na nga naodefendre kaka ndeko na yo Belleville oasere na nga telefone o numéro eza po telefone na nga oyo basepele nango oyo basepele nango mpa nani asepele nango samsung na nga wana sere ekenda na aza te nazaka na sila kelama mpona na basila ebele na sila mbayo po basila na théâtre baya ebele na sila doré pour théâtre théâtre basila ebele sila doré mutu ta théâtre yebi sila doré sila mbayo sila mbayo ajouaka na pa esobe président ladi esobe sila mbayo akomi pa kikedi sila mbayo sila oyo na kalema oyo sila kalema oyo actrice na nga groupe yo ce qu'il faut oluka moyen oluka numéro ni enregistré ota soka débloquer parce que 2024 a débloquer bato comme na suka vraiment merci beaucoup na cadre ya bibiso chez les boss Malou Mavoka chez les boss Malou Mavoka olobi kitoko makasi lengi sentiment lobi kolega lelo voilà donc merci beaucoup à le boss Malou Mavoka Israël, la référence
babek soko postulat qui mette yebité papa poste aux arado député te mettant nous sur peuple. Voilà, merci beaucoup à Yapati, merci beaucoup à Exode Mikebi pour l'image. On a eu juste à faire l'émission sans injure, sans parti pris, sans quoi que ce soit. Tolobi kaka. C'est pour Monique Suyo. Yaya. Au revoir. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.